Bandeko balandia Prince Ngangu Télévision bino bandeko na biso internaute boye malamu na émission na bino bosolo na liloba ya Nzambe. Lelo na cadre ya émission na biso bosolo na liloba ya Nzambe toyambi bomo mesano mosali na ye frère Kefa oyo lelo tokoloba na ye na tina ya oyo etali kobatisama na mai na lopoto balobi baptême d'eau. Alors dans nzela ya baptême wana toyebi liloba moko ya Nzambe e tindela makibiso bokende botambola mokili mobimba bosala bango bandimi na ngai pe bobatisa bango. Alors na nzela wana ndeko Kepa akoyebisa biso baptême na mai elingi koloba nini, et non seulement que baptême na mai elingi koloba nini, mais nani asengeli kozwa baptême owana. Ndeko malamu na sepeli na mutuna yo pesi ya solo soto ke na Biblia na mukanda ya Marc chapitre 16 mukanda Nzambe za koloba boye chapitre 16 à partir du verset 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aningala balobi ete alobi na bango bokende bokomisa mokili mobimba boteya bango pe botalisa bango sango malamu na ekelamu nyonso. Oyo kani akondima pe akozwa libatisi yende akobika. Kasi oyo akondima te yende akolakama mabe. Amen. Ya solo ndenge tuiti kotanga libatisi na mai ezali motindo, ezali commandement oyo nkolo ye moko apesi oyo bandimi na ye nyonso basengeli kokokisa. Parce que engebene na église wala na misala bantoma eza na ba commandement misato oyo esengeli to kokisaka ndenge bantoma bakokisaka yango ndenge ye moko nkolo Yesu Kristo asalelaki yango. Ezali ba commandement misato ya liboso nde libatisi na mai na nkombo na nkolo Yesu Kristo. Ami balende Sainte Seine o babengi elamu ya misato nde bosokoli ya makolo. Donc ba commandement wana esengeli esalemaka ntango nyonso ndenge na église primitive basalelaka yango ndenge pe biso wana tosengeli kosalela yango. Alors libatisi na mai elingi koloba yonde ondimi olanda Yesu Kristo, ondimi pasi oyo nkolo Yesu Kristo amemaki na nkombo azwaki na Golgotha, pe ondimi okufa yona ye ndenge amemaki masumu na biso yango badinisaka na mai, pe okolamuka mpona koloba ete yo osekwi na Yesu Kristo mpona bomoi ya sika. Moni ndeko. Donc libatisi na mai eza kotala c'est simplement ezali te ke libatisi na mai elingi koloba te ke yo badinisi na mai donc masumu na esili mpo masumu etioli na mai te. Badinisaka na mai te mpo masumu etioli. Non. Masumu etiolaka na mai te mpo bamosusu balobaka non soko mai ezotiola te babatisa te. Non, eza likambo ya mai ekotiola te. Non, libatisi ezali témoignage yo mondima ozali kopesa ete yo otiki bomoi ya kala masumu ozali kolandela oyambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo pe osekwe na Yesu Kristo mpona bomoi ya sika. Ya solo ndeko Kefa na yoki ndenge olobi batisaka kaka na mai oyo eza kotiola te po bandeko mingi ya solo balobaka il faut mai elekanaka comme ça masumu eleki. Mais bakoki kobatisa même na oyo na lopoto babengaka bassin.
et si été bassin te bassin oh esika bato basokola ah oui d'accord bako bassin bona kata bassin voilà alors sikoyo nani asengeli kozwa baptême owana ah très bien ndeko Jean-Jacques mutu oyo asengeli kozwa les baptisés ndenge tokuti kotanga na Biblia elobi na Matthieu Marc c'est que totanga wana 16-15 na verset 16 elobi boyi celui qui croira et qui sera baptisé tokobatisa kaka mutu oyo andimi po Bible elobi oyo kani andimi pe azwi libatisi voilà donc likambo mutu ende babatisaka mutu nyonso te kaka oyo andimi nini andimi ete Yesu Kristo na musala oyo asalaki na ngomba ya Golgotha akufelaki ye ndenge akufaki mpona mokili mobimba mpona mosomo mokili mobimba akufelaki ye yango nde ye andimi musala asalaki mpona musala asalaki na ngomba ya Golgotha ye andimi yango mpe andimi ete ye alingi alanda akoma moyekoli ya Yesu Kristo alingi akoma mondimi ya Yesu Kristo nde akoki kozwa libasi yebaka ete nde tango wana yo yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo nde sikasika wana nde bolimbisi masumu eyaka ok ndeko kefa tozonga nanu mwa mokesima olobi il faut oyo andimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye nde oyo asengeli kozwa baptême amen mais tomonaka bana pe mwana botami bake bazwisi ye pe baptême mwana wana andima déjà kolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi to ndenge nini okoki kundolela biso nano esika wana malamu te très bien ndeko Jean-Jacques mwana muke akoki kobatisama te pamba te mwana muke lisumu oyo aza na yango kaka oyo babengi lisumu oyo Adam na Eve basalile péché originel or péché wana ndenge Yesu Kristo ayaki akufaki azipaki lisumu wana asikolaki biso nyonso mwana wana pe Yesu Kristo nzambe aza kotangeli lisumu wana te kasi oyo asengeli kozwa baptême esengeli mutu oyo ayebi malamu na mabe oyo asali lisumu oyo ayebi malamu mabe ayebi ke kosala boye eza malamu kosala boye eza mabe oyo wana nde ayebi deja eloko ni babengi lisumu me ayebi nano nzambe te tangu aye kokutana na Yesu Kristo na nzela ya mateya na nzela ya Molimo Musantu ete ayoki prédication alors prédication on a étudié Molimo Musantu asimi motema na ye atalisi yete yo ozali mutu masumu yo ozali mutu mabe yo ozali ki moyibi yo ozali ki mokosi yo ozali ki mutu ekobo yo ozali ki mutu yaudi alors ami monika ya ozali kotambala mabe pe andimi ete alanda Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye alors mutu wana Bible lobi azio bomo yasika parce que na mukanda ya Jean chapitre 3 Bible lobi Jean chapitre 3 verset 16 mukanda nzambe lobi polele boye mukanda ya Jean chapitre 3 verset 16 lobi boye car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nzokande nzambe alingaki mingi mokili pe apesaki mwana ne alikinda alolenge ete oyo kani ayambi ye andimi ye abunga te kasi azwa bomoi ya seko. Oui, touti koyoka liloba ya nzambe wana oyo otangeli biso manyola yango lisusu na bozindo elingi kotalisa nini? Voilà, effectivement liloba wana elingi koloba boye mutu oyo nyonso ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye, c'est-à-dire mutu oyo ayebaki nzambe te ako sambla peut-être bikeko peut-être azaki nganga kisi bien azaki voyou azaki mobomi bato azaki kuluna mais mukolo oyo nzambe
akutai na ye na nzela ya liloba na Nzambe. Molimo Santo etuti motema na ye amimoni ete ye azali kotambola elongo bani te. Alors mutu wana ayoki liloba na Nzambe pe ayebi ke bayebisi ete Yesu Kristo asalaki musala wana na ngomba Golgotha mpo na yeo na ngai. Alors yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye ayoki mawa na bomo ya kala ya mabe ya masumu oyo aza kotamba na yango a expérimenter oyo babengaka repentance. Donc abongoli penza solo motema na ye, aboyi sikoyo kosalela Satana, aboyi vi ya masumu, vi ya moyibi, vi ya kokosa, vi ya kindumba, vi ya lolendo, vi ya kikuluna, aboyi yango andimi ete alanda Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye, alingi azala moyekoli oyo babengi na lopoto disciple, alingi azala disciple moyekoli ya Yesu Kristo. Lokola ye ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye pe abongoli motema na ndenge ya solo na bavantile te ndeko Jean-Jacques, na bavantile te parce yana mosusu parce que moni ndeko mosusu azuli batisi parce que ndeko mosusu akendengeli ye pe na esengo wana akei non wana te esengeli mutu oyo ayambi Yesu Kristo ayoka penza mawa a regrette ete ya solo vi ya kala ya kindumba zali komene ezalaki mabe, vi ya kala ya moyiba za komene ezalaki mabe, vi ya kala ya mobulu aza komene ezali mabe, vi ya kala ya lokuta aza komene ezali mabe, ayoki penza ete ezali mabe kosala misala wana, kosala la Satana, alinga azala délivrer na bokonzi ya Satana po ete akoma ya Yesu Kristo. Nde yango babengi na français repentance. Ndenge pe toko kotanga yango na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. Nakanisi kozala malamu tokende to tanga pe liloba ya Nzambe wana po ezali bosolo na liloba ya Nzambe. Tokoki kobanda koloba loba boyete, il faut tozala pe na ba référence na kati ya makomi. Yango wana ndeko kepa akotangela biso na Actes des Apôtres maloba wana elobi nini. Amen. Na Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37 et oui. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Toyoki ndeko kefa. Maniola lisusu. Très bien. Donc, boyo kani toyoki wana litango toyoki tango Petro asili kote ya batu oyo bayokaki mateya na ye balobi Bible lobi bayoki mitema na bango etutisami, mitema na bango pensa etutanaki na nini na liloba na Nzambe. Sere molimo mosantu aizwi liloba wana akoti yango na mitema ya bandimi tina miela na bango. Alors condamné bango, molimo mosantu condamné mitema na bango, bamimoni bango moko ete bazali basumuki, bamimoni bango moko ete bazali bato ya mabe, bazali kosalela Nzambe te, bazali bawumbu ya Satana. Alors yango batu ne pas Petro ndeko Petro na bino bantoma tokosala nini? Alors Petro apesi ordonnance divine: repentez-vous. Boyoka mawana masumu na bino. Ndenge lolobaki ete mutu oyo asengeli kozala batisi oyo nde ayoki mawana masumu na ye. Na lolenge ya masapote kasi na lolenge ya solo ndenge tuto kotanga yango na Acte 2 37. Batu bayoki pensa mitema na bango etutisami, baregrete, bayoki pensa mawa na bomo ya kala ya mabe o bazali kosala bazali na yango pe bandimi ete batika vi wana basalela Nzambe. Bango nde ba expérimenter véritable repentance
bangonde expérimenter véritable pardon de péché tango bango basali likambo wana ya koyoka mawa pe bandimi balanda Yesu Kristo nena milito wana ndeko Jean-Jacques Nzambe a accordé bango repentance na bango, Nzambe a accordé bango pardon de péché na bango. Alors ce qui toyoki bien une fois que na sali repentance nanga na boyi banzela nyoso ya kala o lazalaki kolanda isilite na simalango la su baptême. Très bien. Tango yo oyoki liloba na Nzambe ete nani modemo sant atuti kati na motema na yo yo moko moniko ozaki mutu mabe. Alors toyoki ndenge Bible lobi boyo nyonso bayokaki ndenge wana bayokaki mawa wana baregretaki batuni bakosala nini nde ngai prédicateur na koyebisa yo ande kolokolo obongole motema yeba ete Nzambe alimbisi yo kasi pona kotaisa na miso ya bato ete yo otika yesu mutu ya masumu te otika yesu mutu na satana te olingi kolakisa olingo landa Yesu Kristo ndenge fo otatola il faut ozwa libatisi na mai na kombo na kolo Yesu Kristo pona kotalisa ete yo otiki bomo ya kala okufi nango na Yesu Kristo pe osekwe na Yesu Kristo pona bomo ya sika nde tango wana ozali ya solo okomi moyekoli ya Yesu Kristo parce que o expérimenter véritable repentance pe o expérimenter en même temps pardon de péché. Encore une fois, nous avons dit les baptismes na mai elongolaka masumu te kasi musa tango yo yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo o yoki pensa mawa o regretter pensa bomo ya kaloza ko vivre o lingi lisusu yango te o mikabie pa Yesu Kristo o mipete lokola moyekola Yesu Kristo o yambi ye na motema no mobimba lokola mokonzi pe mobikisi na ndeko na ngai na milito wana kaka Nzambe alimbisi yo aussi pardon de péché ayambi repentance na yo yango wana nde okendeki na mai pona kotasa na biso bato ete yo otika lisusu moto ya satana te okomi moyekoli ya Yesu Kristo. Donc na wana la kanisi soki olobi ndenge tolandi maloba o pesi biso sika elingi kotalisa que na sali repentance na ngai omo conversion sikoyo eza esikani. Très bien. Moto wana asali repentance, moto wana a regretté ayambi Yesu Kristo ko mokonzi mobikisi na ye na kolobete conversion sikoyo elingi koloba ezali revirement total, c'est-à-dire yo sikoyo oza kokende lokolo oza kokende na kinkole wana na pesa ndakisa yo lokolo oza kokende lokolo na kinkole eza lokola nzela ya masumu oza kolandaka mais tango okutani na Yesu Kristo nani bokuta kinkole te tozwa ka ndakisa ya Saint Paul. Saint Paul oyo babengi na l'apôtre Paul oyo balobi na Bible akutaki Jérusalem aza kokende na Damas ayebaki na Nzambe te azalaki zélé mpona le judaïsme azokende koluka nini akanga bandimi abwakisa bango na boloko mais na kati ya nzela Yesu Kristo amitalisi epai na ye. Alors Saint Paul sikoyo asalaki nini mosala nyonso aza kosala okanga bato abwakisi yango akomi nde prisonnier ya Yesu Kristo. Donc conversion ezali mbongwana, donc revirement total. Mbongwana total c'est-à-dire obwakisi mokongo na vie ya kala ozala kolanda okomi sikoyo na vie ya sika, donc revirement à 100%. Obwakisi vie ya kala ya mabe ozala kolanda okomi sikoyo mutu ya sika parce que yo otika lisusu esclave ya Satan te, otika lisusu esclave ya diabolo te, kasi siko okomi sikoyo moyekoli ya Yesu Kristo. Alors ndenge Bible lobaki ete yo koki kosalela ba maître mibale te, osala en même temps Satana, en même temps osala Yesu Kristo kosimba te. Lokola ya solo obongolaki motema na yo na ndenge ya solo, alors osale babengi mbongwana ya libela de conversion totale. Alors na ndenge touti koyoka biso bino pe bandeko balandi ya Prince Ngango télévision na nzela ya YouTube nakanisi mate ya wana eza komema biso na ndenge ya kososola liloba ya Nzambe atalisi biso yango na conversion ya Paul
oyo azalaki na nzela ya Jérusalem awutaki Damas azokende nde Jérusalem mpona kokende kokanga ye bazalaki komibenga basali na Yesu. Me nakanisi liloba ya Nzambe ezali oyo bakotangela biso mpona toyeba sikoyo bosolo wana na nzela ya liloba ya Nzambe. Moto nyonso oyo ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na ye abikaka makambo wana nyonso repentance pe conversion. Soki tokele mokanda ba acte des apôtres to misala ya bantoma en fait ezalaka misala ya bantoma te mais misala ya molimo mosantu na nzela ya bantoma. Alors soki tokele na misala ya acte des apôtres wana na chapitre 9 nde awa tozali kotanga epai na ngai na bible na ngai awa bible elobi titre na mokapo balobi conversion ya Saul. Donc awa nde ndakisa ya solo eloko babengi conversion tozwi yango awa totanga yango nano. Tango Saulo azali kofilmine na français pour mutayoka. Cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouva des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Nakoyiko telema wana bo yoki bino moko ndenge Paul o baza ko benga na tango wana Saul awuti na Jérusalem azokende na Damas po etakende ko kanga ezala mwasi ezala mobali o aza ko talisa likambo ya Yesu Kristo. Alors na nzela azwi ngolu ikouta na Nzambe Molimo Santo alobeli ye na nzela ya lipata niye surnaturel. Alors lipake wana ebwakise na mabele ya tuni mungongo elobi: Saul, Saul, pona nini uzali konyokola ngai? Ya tuni yona ninkolo lipate zongisi ezali ngai Yesu Kristo oyo uzali konyokola. Alors ya tuni olingi na sala nini? Ya lobi kende esika wana na ndako moko babengi muyekoli moko babengi Anania, yende akoitalisa yo makambo oyo ya bomoi. Bandeko balandi ya presse ndango télévision bino ba internaute na sengi bolimbisi po na talisaki na biso nyonso ndenge toza kolanda wana que Paul alongwaki Jérusalem azokende nde alongwaki plutôt Damas azokende Jérusalem. Or na makomi ndenge frère Kefa awuti ko manyolela biso yango lisusu malamu ezalaki nde contraire alongwe Jérusalem azokende na Damas. Esika wapi oyo ye en tant que bon juif alingaki koyoka te baye oyo baza komibenga bandimi ya oyo ayaki lokola mokonzi pe mobikisi oyo bango ba yuda ya kala bazalaki kolinga ko reconnaître te. Nakanisi frère Kefa akozongela biso yango lisusu pona atalisa biso oyo na eleko wana bazaka kobenga ye ya solo Saul de Tarse. Na sima tango akomi converti nde toye koyeba kombo na ye ya sika ezali nani? Paul. Alors frère Kefa nakanisi bolimbisi na sengi na ba internaute ezali malamu. Très bien. Ya solo liloba ezali ya ngai te, liloba ezali ya yote, kasi liloba ezali ya nkolo Yesu Kristo. Ndenge olobele yango wana parce que makomi na bule ebongo na kate. Saulo o baza ko benga na tango wana Saul awutaki nde na Jérusalem azokende na Damas pona kokanga mwasi to mobali oyo azali bango baza ko benga na tango wana o secte alors que ezalaki nde bosolo ya
liloba na nzambe nde ezalaki wana bango nde baza koreconnaitre yango te. Alors nde mon frère esengeli bato bacomprendre que conversion ezali likambo munene, parce que soki ose converti osali conversion ya solo te, c'est-à-dire mbongwana na yo, repentance na yo ezalaki ya solo te. Nde yango oza komona lelo moto ayoki kaka bouteille moko aza kote quelque part, mosusu aza koseme oh, seme $1000, seme $5, seme $3, seme ceci. Allez, yo kembango ou bien aloba oyo alingaki de poto aya oyo alingaki de atolibala aya okei kaka pona nini boyo lingo zalibala, okei kaka pona nini boyo lingo kende poto, okei kaka pona nini boyo lingo bota. Alors wana okei kozwa libatisi ndoka yo bongolaki motema te. Ozwi libatisi na yo po oza koluka libota, ozwi libatisi na yo po oza koluka mwana, ozwi libatisi na yo po oza koluka mbongo ya garanti ya ndako, ozwi libatisi na yo po oza koluka mbongo bala mwasi, ozwi libatisi na yo po lingo kende poto. Alors wana ezali kopo ya yo moko na satana na yo. Nzambe aza kati na kopo wana te. Soki olingi ya solo osala conversion ya solo, conversion ya solo ya liboso ezali repentance ya solo, mbongwana ya solo, boyoki mawa ya solo ya bomoi ya kala ya masumu oyo ozalaki kotambola na yango, oyo ozalaki kobika. Soki ya solo ndeko Jean-Jacques mutu ayoki penza mawa na bomoi ya kala ya mabe, ya kindumba, ya lukuta, ya muyibi, ya kikuluna, ya kobeta bato, ya bitumba oyo azalaki na yango, ye ayoki mawa na makambo wana nyonso ya kala, ayambi solo Yesu Kristo pe andimi musala ya asalaki na ngomba ya Golgotha ete ye Yesu tanga sopa makila na ye ezalaki pona yo, pona ngai pe pona oyo kani andimi. Mutu oyo a experimenté likambo wana oyebi ndeko Jean-Jacques likambo esala makasima na yango yebisa biso tango obiki likambo wana, parce que ngai moko na biki yango esalaka nini tango yo uti wana okobana kotala na bombo ya kala nde komona ke radio nazaka na yango na ibaki yango epa ya ndeko Songolo nakamata radio oyo na okende kozongisa television nazaka na yango na ibaki yango esika Songolo tika nakende kozongisa nzoka nde nakende na bomaki muto na mukolo Songolo na bombaki ye mutu wana batu balokaka nake kotu nde eloko elandaka ndeko Jean-Jacques soki ya solo osali repentance ya solo esengaka réparation pe ata toke na makomi ya bulu komona ete batu oyo babongolaki mitema baza kosala nini, baza kokende baza kokamata babuku ya magie baza kotanga ale baye kotika mpe bantoma po ete batumba yango. Donc ndeko Jean-Jacques mutu oyo abiki repentance ya solo pe azali capable asala oyo azali kati na conversion ya solo oyo nabengaki nde na ebandike conversion à 100%. Mutu wana ayambolaka masumu na ye pe akei korepare réparation. Oui, ndeko Kefa toyokana na nzela ya mutu oyo tokamatiri ndakisa ya ba oyo babomaka bato, tokamati ndakisa ya bakuluna, asali repentance na ye, asali conversion na ye, réparation na ye okanisi ke réparation wana ekomemela ye ngambu te, parce que na bato oyo ye aboma akiyi na libota ya baye wana oyo ye abomaki esika wana ozomona teke kozala vraiment ngambu munene omemisi siko muto oyo asali repentance na ye na conversion na ye. Très bien ndeko Jean-Jacques, nde esika tobengaka ete nzambe azali bolingo, nzambe azali grâce, nzambe azali miséricordieux. Nakopesa ndakisa elikambo wana ngai nabiki yango na kati ya kisasa oyo nazaki na libota moko boye, ndeko mwasi azali kobota te ti aye koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi mobikisi na ye, azwi libala me libala wana akendeki aza kobota te. Alors
ndeko mwasi wana ayaki na église aye kotubela aye koloba lobi makambo na ye. Alors nga nazalaki wana nayesinga bindeko tala mikanisa vi na yo eske eza na likambo kokobongisa te. Alobi na ngai alobi na biso ndeko ntango nazalaki nano nabali te na zwaka zemi pe mobali wana nayebisaki ye te nake kolongola zemi na ye. Ayebaki ke naza na zemi na ye mpe nake kolongola zemi na ye. Mobali wana atikala kolimbisa ngai te ti lelo alingaka ngai komona ngai te alelaka mingi mpona likambo nasala wana. Alors sikoyo ngai nabali libala naza kobota te naza kozwa zemi te eske nakosala nini? Ngai alobi nakokende mosika te. Bibele elobi soki boza na likambo okende kotubela epai bokende pa bampaka boloba. Lokola olobi yango ngai namoni selon l'esprit ekami ngai il faut tokende epai ya mobali wana oloba likambo wana yo na mobali na yo tokende pa mobali wana. Ndeko mwasi alobi soki tokei kuna mobali na ngai akodisika aboya ngai kuna mpe nakodisika na tia kilikile na kati ya libala bato ngai nayebisinga bitete awa oye epai awa epai na biso na eglize awa oye epai na ngai te oye epai ya Yesu Kristo. Ngai nazali lokola mpaka na kati ya eglize na Kinshasa. Tokende au nom du Seigneur Jésus Christ tokobongisa likambo wana. Kende oyebisa mobali na yo akie kozwa mobali na ye tokende epai alobi na ngai mobali wana oyo akala asa bala aza mpe na mwasi aza na mwasi na ye. Ngai tokei kaka tozwa ye na mobali na ye tokende ntango tokomi kuna tokuti mpe ndeko mobali wana na mwasi na ye na ndako na bango tovandi tosambeli. Ale ndeko mwasi azwi parole atubeli ke ndeko mobali na ye kosenga bolimbisi nayebi ke olelaka mpo na zemi nuna longolaka. Alors lelo ngai awa nayambi Yesu Kristo na ye kosenga bolimbisi na likambo osala ngai limbisa ngai. Mobali wana ndeko Jean-Jacques alobi namoni kenzo kozali mwana na Nzambe. Nani atindi yo likambo wana? Alobi frère Kefa oyo moto ayebisinga alobi ti ndenge omoni ndenge oye awa sikoyo nakanisaka likambo wana soki nakanisi yango epesa nga kanda na yo banda lelo nalimbisi yo. Ndeko mwasi na ye asepeli ndeko mobali na ye asepeli basengeni bolimbisi tobondeli. Ndeko Jean-Jacques sima ya 2 mois mwana mwasi wana azwaki zemi aboti bakoma libala bosembo. Donc ndeko Jean-Jacques repentance ezalaka grâce ya Nzambe. Soki expérimenter repentance réparation ezalaka susu yo te ezali nde molimo mosantu akokamba. Ndenge molimo mosantu akokamba yo ndenge yo kosalela yo kosala makambo na makasi na yo moko te. Il faut osala likambo ndenge molimo mosantu akokamba. Donc mutu oyo abiki véritable repentance nde abikaka véritable conversion oyo babengi mbongwana total. Donc abwakisi penza ya solo. Alors tango wana obiki ovivre likambo wana nde oyo tobengi na Galates chapitre 4 verset 6 eyaka Nzambe akotindela yo l'esprit d'adoption pour ete atali so ete yo komi mwana na Nzambe. Amen. Amen. Galates chapitre 4 verset 6. Nakanisi bandeko tozongana na nzela ya liloba ya Nzambe toyoka Galates alobeli bisoni. Galates chapitre 4 totangi boye. Et parce que vous êtes fils, verset 6 et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lesquels crient Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je disais que mutu oyo ayambi Yesu Kristo lokola mokonzi mpo mobikisi na ye mutu wana abiki mbongwana ya solo abiki conversion ya solo. Alors conséquence nango ndenge nalobaki mutu wana asali ba réparation na ye selon molimo nzambe ndenge okamba ye. Alors Nzambe apesi ye molimo na ye oyo babengi l'esprit d'adoption ndenge tokuti kotanga yango na Galates chapitre 4 verset 6 mpe tokoki kotanga yango na Romains
chapitre 8. Tokotanga lisusu awa. Pour vous, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Fils qui habite en vous. Amen. Amen. Mais on appelle ce ce qu'on a dit que Ebakisi kilo lisusu nakati ya conversion, repentance. Et puisque touti pour la reçoit baptême ya solo ya mai et kosenga biloko mibale o touti kota la sikoyo mais wana lisusu esprit ya Yesu ezala nakati na biso sosoli sa biso na ngoza ningini. Très bien. Nakoko le weke na anticiper mais ezali des cheminement normal mutu parce que na episode mbala moko ete repentance ezali musala ya ngolu ko utana nzambe. Repentance ezali musala ya ngolu dai œuvre de grâce ou de pas nzambe. Conversion ezali œuvre ya grâce ou de pas nzambe. Nyonso toko bika na kati na bokonzi ya lola na bokonzi ya nzambe ezali ngolu ko utana nzambe. Nani asalaka yango molimo mosantu. Amen. Amen. Il faut tout comprendre yango. Po ete yo obongo la motema esengeli molimo mosantu akota kati na motema na yo. Motei ata kwa gangi ndenge nini ndeko Jean-Jacques ata na gangi ndenge nini ata kuna na zana kelelo ata kuna teya ndenge nini ata kuna sali ndenge nini soki molimo mosantu asungi yo te ngai motei na kosala eloko moko pona yo te. Alors ndenge nini motei musala na nini motei musala na yende atalisa be solo ya liloba na nzambe. Motei soki akangami na solo ya liloba na nzambe pe azali kotalisa bobele liloba ya nzambe nde molimo santu akokota kati na liloba wana nde akosalisa kati na mondimi misala nyonso oyo na bengi ete ezali œuvre ya molimo santu, œuvre ya ngolu. Yenda kosalisa repentance, yenda kosalisa conversion, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ezali kaka nde molimo santu wana. Ce n'est pas pour rien que Yesu alobaki il faut na kende po soki na keite mosungi akoya te. Mais soki na kei na kotindela bino mosungi yango nani ezali molimo mosantu. Yende mosungi na biso na tango nyonso ko banda yo aye ko benga yo lokolo za kotambola kati na masumu na yo yende molimo santu nda ko benga yo yenda kotalisa ete yo za muto masumu yenda kotalisa ete yo ndo za moyibi yonda kotalisa ete yo za muto ya Yakobo yondo akotalisa ete yo za limuto ya lokuta pe akotalisa ete tika makambo wana ye akotalisa jugement na kati ya motema na yo ekokoma trône de jugement ekokoma esambiselo na yo yango wana balobi na kati ya Bible te le jugement commence par la maison de Dieu. Alors donc molimo santo wana akotuta yo ndenge totangaki yango na Acte chapitre 2 verset 37. Ils eurent le cœur vivement touché. Bazwaki motema touché pour la Petro, pour ne sengoka la Petro, bien pour la maloba Petro. Non. Ba yokaki motema et tout ça me pona nini? Petro alobaki loba ya solo ko utepa na Nzambe. Alors molimo mosanto lokola landaka esike loba na ekei nde ayaki asimi mitema ya bato wana obayokaki loba wana na motema malamu pe bayokaki mawa. Alors na yango basengaki et pas Petro toko sala nini Petro levé na bango repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Likamosi tali yango bosana li baptisi ndeko Jean-Jacques
bapesa yango na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Pona mango mosusu na yokaka babatisaka badinisi yo mbala moko batangi kombo ya Yesu Kristo pe olamuki mbala moko lingolo bete okufi na Yesu Kristo na bomo ya kala masumu pe oseko na Yesu Kristo bazali kobelela kombo ya nkolo Yesu Kristo. Ezali te que batiaka yo mbala misato okomba tata okoma tata ezali titre, tata mwana ezali titre, Molimo Santo ezali titre ezali kombo te. Tango Petro alobaki mukolo ya Pentecôte ke bo batisama na kombo na nkolo Yesu Kristo, Yesu apesa motunde panani salongo na ntomba bokende koteya na komba tata mwana pe Molimo Santo. Mais tango bango babandi musala ya koteya pe ko batiza Petro tango Bible lobi Petro la tondisa na Molimo Santo abandi koteya teya tango batuniye bandeko Petro pe ndeko bandeko batoma tokosala nini akendeki na 4 chemete alobaki soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bo baptisa mana kombo na kolo Yesu Christ. Donc na kobeta sete makambi bale wana ya liboso ba tokoyi ko baptisa bo bele kaka mutu oyo aza mukolo ayebi malamu na mabe pe ayebi ete ngana salaki masumu oyo andimi mwana muke andimaka te po ayebi mabe malamu te. Donc akoko ndima te okoko baptisa te ndenge aza wana mwana muke soki akufi bebe soki akufi eza ko dépendre na élection en Nzambe soki azaki prédestiné ke lola akelola. D'ailleurs ndeko Branham aloba na uti kota na tanga ndeko Branham alobi na esika moko alobi les bébés vont au ciel elingo lobate mwana wana soki abotami eka kufi eza ko dépendre na prédestination en Nzambe élection soki atanga meke lola akende kona lola soki atanga mabongo te mais mwana mokende ko Jean-Jacques babatizaka yete po azana makoki ya kondima te ayebi nanu te nini babengi malamu ayebi nanu te nini babengi mabe ya mibale libatisi elongolaka masumu te eloko elongola masumu tangu yo yambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo ondimi mosala ya saki na ngomba Golgotha nde na minute wana ondimi yango na ndenge ya solo nde bolimisa masumu na yo ezwami kati wana. Alors tango okendeka na mai ezalika pono telisa na bato ete yo okomi moyekoli ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors yango wana naza kolobete oyo abiki repentance ya solo mutu wana nde akobika véritable conversion nde mutu wana akokambama na Molimo Santo parce que ndenge na zati koloba nza kobeta pete likambo wana nyonso wana tolobi repentance conversion appel wana mote ata alobi oyo asaka mosala nde mosungi otobengi Molimo Santo yeme ye mutu asalaka mosala nyonso wana. Amen. Amen. Ya solo bandeko balandi ya Prince Ngango Télévision touti koyoka eloko nini oyo babengi baptême d'eau nakanisi na oyo nyoso tu touti kolanda sikoyo na banza na kati na biso ebele toyebi na kotala baptême nini tozwaka et que ya solo Molimo Santo ayeba kokamba biso po na po yeba nini esengeli na biso kosala soki ya solo totikalaka kozwa baptême ya malonga te. Nakanisi tosuki wana po na lelo na oyo etali bosolo na liloba ya Nzambe oyo ndeko na biso frère Kefa ayebaki na kotalisa biso. Bino nyoso balandi ya esika na esika wapi bozwami bosana te bosabone na chaîne na bino Prince Ngango Télévision.